Détrompez-vous les gars. Poto c'est Moussala. Moussala Ranabino. Mais l'autre qui Moussala est zaté. Bako Sabino te que oh non. Coopération c'est si la cala na poto. Bien sûr ça va émeraude. Moni na banque. Après diamant, ils ont émeraude. Versace toujours. Oh pe na mona na muto ala tangote. Pas paroles. Gianni Versace toujours. Gianni Versace. Mais Red Valentino. On a Red Valentino. Valentino, uomo. Valentino. Red Valentino, t'as la poso. Chemise au Union Sud donc. Attends. Donc Tilelo. Gianni Versace. Tant que tu bêta quoi, vous allez rater. Vous avez une version, on a un exprès. 98. Oh. Issey Miyake. Numéro 9. Oh Bayamamoto. Bayamamoto. Tant que tu bêta Bayoji. Oh Batisi. Mais John Richmond. John Richmond ici. Moni oil. So c'est un copo à maille, bah il est au bidon. Ça c'est des bidons. Bidon à maille, bidon assis à taba. Non, attends. Bah 200 litres quoi oyo. Le tolo bagay blouson oyo, ils plus cher que Oyakim. Olobi yango. Hakim. Olobi yango donc blouson plus cher. Coopération na poto ezala rasouté. Mundele sa kanga basé wana tout. Donc, boulot, je vous encourage. Il n'y a pas de son métier. Moussala, tout est ali, sala yango. Et puis, c'est le respect de l'homme. Mundela, vous respectez parce que vous sala. Vous avez contribué. Lobby, beaucoup qu'on a yo, au kende, na retraite, bazo futa yo.
Zwanga bien votre émission de Nebsamno Masola Kati. Kumeda de l'arta, sauce à la poulanganda, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Na minicho nana kacha jena. Nana rendez-vous devant la Nations Unies. Fallait na kutana na nkamoko ya Suisse. Malobi na ngai Papa Rolls. Tokutana liboso ya Nations Unies. RX temps vers X. Ba XX yango na minicho nazawa nazozela e Papi Malasi. Mais ngana sina komi ndene bisa no Masola Kati oye bon maman na kunda yango na Eve mana kati ya Switzerland sous les traces de Nyarkos. Balobi jena mboka o Nyarkos azawo ya kozwa mupepe après avoir kobeta ba cop, après avoir kobeta ba masolo na ba VEG, après que solo na ba manager, après que solo na ba americano mingi azako ya na kacha jena azana batu na e ba pasha bana Switzerland et pas ya paza ozo mu pepalak et pas ya paza ko sa idéologie à Nations Unies yango Papi Malasi alobaki Papa Rolls tokutana na adresse aux Nations Unies mais ngana zozela Miami Soetangi nazozela Papi Malasi. Bon, Papa Rolls, on se retrouvait. On s'est retrouvés dans les Nations Unies, mais on a compris que c'était Boulango et Papi Malasi. Bon, on a bien ici à dos à dos. Adresse inconnue, on a fait adresse inconnue pour se retrouver pour tout sur la Masolo à Grand Nord du Nord, pour aller à mon Nord. Donc on a bien ici pour la décision de soit monde soit mara donc on a bien ici la décision monde tout mais bon vous allez bien tout comprendre depuis 6 ans. Pas de problème Papa Rolls, on comprendre au fur et à mesure aux alangana yo. Allez. Combien ngayo alors donc ça va bon pas de problème Papa Rolls. Donc ça n'a pas la trop. Olongoma musika oyo na mboka na ngai. Papi Malasi. Donc na sepeli ya to Papa Rolls. Kitoko atokanga pona sepeli. Kitoko. Na palais. On fait quoi? Toke na palais to sala une visite au mona. Ndeki to sala masolo ngo to beta masolo ngo bani. Allez check. Direction palais ya Papi Malasi. Balobi ici c'est Jena, ici c'est Genève. Bango balobara là-bas c'est Paris, mais ici c'est Switzerland. La Genève. Nabia. Siko ndenge za boye yo idéologie vimezani ndenge to beta ba tour boye o mema biso api idéologie za kaka donc tricage pe salami a trop donc comme na kanda quoi bon naza na kanda te pour na grand garçon donc moi bien yo na kanda oublier bon pourquoi oublier Papa ça ya te na boulaki pas parole ça ya parce que pas parole c'est donc azamo na nord donc na mona que mutoko betane masolo ya nord eza pas parole quoi. Bosiliki na kanda nord na bino. Bosiliki na kanda nord na bino. Te pour na tricage eleki ya trop nord et baby donc poto na biso baby quoi yango fona expliquer masolo ya nord na expliquer masolo ya nord quoi. Suisse za mboka ba chocolaté donc voilà Suisse ndenge za wana eza mboka ya ba chocolat kaka te que ça soit des mécaniciens tout le monde a dit que chocolat suisse. Bon, ndima pe quand même bozaka na ba chocolat oui, danger non tozala ku na ba excellent chocolat na mboka oyo mais soki ndeti boye ba chocolatier bazate montre ba cacao et retourne en Côte d'Ivoire premier producteur ya cacao ça non pas si point so ba vike ba chocolatier te au sala pas cité il y a pas de saut métier que de sauter gens bateau bazolo ba biloko ndengwana parce que baza bateau yo bazo benga ba homme animal baza mayele te siko elo nyezanga bino awa. Bon, Papa Rolls réalité malili c'est quoi eza mboka moko boye donc omoni vraiment toza vraiment na banganda trop te toza na nganda trop te tant vraiment tout opesa na mboka oyo donc eza na mosala quoi donc nous bosaka na bino les gens ils travaillent ici donc batu basalaka non mboka ba banki ngana ba bubuka na ba banka. Oui. Buka ba casino. Papa Rolls coopération na poto ici la kala. Bakite ba rocher. Kala. Rocher boboa obimisa on facilement na ça. Papa Rolls coopération ici la kala na poto wa kokosa yo ke yo a coopérera akosi yo Papa Rolls. Ba 13e apôtre musala.
Oh, non, sous Moussala. Moussala, pas parole. Bon, tu continues ma solo, tu vas ma solo forme après. Tu continues ma solo. Zonga bien toujours votre émission de Neb Sarabino, c'est pas parole, en direct des favelas de Muchachalados, Nakatia Djena, sur les traces de Nyarkos, Stervos, Mukurubio, les grands prêtres. Et je ne peux pas oublier à saluer mon vieux, et Ghettoyeye, et tous les jet set. Dans le jet set, nous avons un clam franchi, Spadjari Tembo, Spirit ou Spiritas, Ibanga, nous avons un Blankis Makamu, donc tout bateau à Paris, Cyril Kina, Nabosaniote, Masolakati, avec Ranger Smith, El Mundo. Check, 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 check. Grand Nord à suivre. Swaka, 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 swaka bien, swaka, 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 swaka bien, swaka, 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 swaka bien, swaka, 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 swaka bien. Qu'est-ce qui dit Lino? Maintenant les Dilino, qu'est-ce qui dit Lino? Toi et Dilino, qu'est-ce qui dit Lino? Maintenant les Dilino. Andungu, Arecha, chucha, balobi, montre ça ma belle, Nabia, pap terikasi yana nous, papi malasi, yana idéologie, montre na ça ma belle, o meminga na montre na ça ma belle na chetij, na senti pena que na kacha je, ne, na kacha jena, na kacha Switzerland, grand monde, na kacha masola kati, balobi bitumba ya Grand Nord nde tozo kobeta, na bi symbole, yopo na yo symbole eza nini? Okoso yana micro yeyo, soko expliquer symbole yo, emblème yo, lingai pourquoi montre ngana moneti histoire attend. Osolo banini, montre. Oyo eza ba emblème parce que Suisse c'est un premier producteur, premier exportateur, il y a montre, il y a qualité dans le monde. Il y a un moni bacha emblème oyo. Ils ont représenté ba valeur ya Suisse. Donc emblème yangoyo. Donc tout ce qui est montre de qualité, vous allez les trouver en Suisse. Nulle part ailleurs. Nga na sepeli parce que na monike na montre wana to tanga temps. Ya ona lobaki andungu arecha chucha osombi na yo ebongisi yo te somba brique otonga palais parce que le temps passe, le temps coule. Maintenant pape Terikas tobeta masola 13e apôtre Nathan obi na moni ma 13e apôtre Papa Rolls. Na moni 13e apôtre Gianni Versace. Sigo yo za 13e apôtre ya Jésus ou bien 13e apôtre ya Gianni. Expliquez-nous. Pour 13e apôtre to ebike ya Jésus abimi. Ouais, parce que yo za ya Gianni ou bien ya Gianni Versace. Nga ya Gianni Versace. Donc 13e apôtre ya Gianni Versace. Pour ozolo ba c'est longtemps, otona on a sima ou bien ozo boule tante. Te nazo boule temps. Et puis nazo lo ba c'est longtemps. Le réseau que de père. Il est temps d'aller à la maison. Papa et maman, Ranger Smith El Mundo, balobi la negrita na musika na bosani yote. Check. Toke solo la masolo na la maison. À suivre. Nengana banon babisu na bingi non. Pape Terikas na masola forme vraiment na kacha Switzerland. Na masolo kumfuata na masolo ba blouson po mingi to signaler votre émission de Neb Sarabino El Mundo zana el bosaza kozwa na ebike Serge Etambe yena Simon Gomes Bamba balobi loma trono ba yebi makambo na Eliawa balobi Obama pe ayebi makambo na Eliawa et puis Kimbustar balobi numéro 10 l'homme de wo nga una oloba trote Kimbustar masola kati et puis na bosanité Cherikas balobi l'homme de Suisse appelle Paris appelle Suisse masolo ya Jena ya Geneva. Mais yo mo bibiso za batula mpaka ba mona peleve balwani Saint Thomas buka mona buka ndima ngape na yaki na ide wana na linga pina na mona pena ke no po babi na Pape Terikas ye
masolo wana j'étais otambosinga Suisse namoni Suisse namoni pe que tango zimfweni biso pe tenzo bendana na cadre ba tournage est-ce que okokotsa biso na ba banque ya masolo na yo ya mvoa tout ouais pas parole c'est boa soyez pour tabana sakité pas na ngai donc au moni tango ina ndako mutu maître Chamo tabana sakité loba donc il faut boya bomona bisaka saka place là là donc poto loba troté tokota to le kamena ngine expliquer que toko sauter palin potala l'air la famille on met de côté vie privée on met de côté mais toko taka na sanctuaire ya Bilamba to solo là n'a pas Pterikas parce qu'à permettre bisongo donc ngana Ranger Smith le mundo dans le monde entier balobi Raoul Machoupe na Tokyo Yozolanda Brice Kisombe le pétrolier parisien aux Zolanda biso Willy Lukanga en États-Unis na bosanité et puis King Matos ah bando na osomba casquette ma blandi na kosa makembe tela mais yo check tokota sanctuaire Zonga bien votre émission de Nebsabino en direct de Combreta. Il y a Pape Terikas, toi en direct de Combreta. Ce qu'on a Combreta, on a senti que moi quelques pièces, hein? Moi quelques pièces. On a bien quelques ou bien. Quelques caca. Il y a un micro, il y a un anneau. Tu trier caca, donc tu trier caca, tu check quelques pièces pour. On a aménagé Kalamingité, donc voilà, il n'y a pas même une semaine, donc on a trié Kaka, je suis en carton, tout ça. Mais bien, Pape Terikas, pour nous, on a côté à ma sur la forme, où il a trié les bisous à. Yo forme représentant ni pour nous. Forme. Ma forme. Tendi, kitaba, sap. En tout cas, forme, vraiment, exactement, identité nangai. Donc identité na ngai po ngai makamba basi boso na bino makamba bilo no so mokili boso na bino ozolo babo mama zalia obie ko mais makambe lamba vraiment nde po identité na nga bilamba identité na nga ma bilamba wana forme forme po rosa na voiture yo ya danser rosa na belle maison okotambola nango te mais elamba yango bakotaka nango par-ci par-là donc yango peut ça mutu valeur donc ma identité na ngeze lamba ce qu'on a bien Pape Terikas na vérifié tant on a battu singa no papi malas Pape Terikas papa odon a beta danger blouson l'homme de 13e apôtre ngalinga na fouiller on dirait plutôt à côté bimika boum on dirait volcan salini ni babenga on éruption 13e apôtre on a comprendre té au vu que non pas paroles faut comme à Switzerland to sola masola ba Grand Nord parce que ngandi wana kanda wana nini la musikanda yo vonsiki pona ni bon pas paroles au moni ngana grand donc Grand Nord du Nord na mona poto donc ngana weli saraté vous avez même ba véritable mikili c'est ba weli saraté na maramba donc à peine Suisse baloba français quelle mouche t'a piqué ou baloba quelle mouche t'a piqué il y a personne qui m'a piqué. Il y a personne qui m'a piqué, mais... 13e apôtre. El mundo, faut se mélanger à blé. Il y a pas parole. Blouson, peut-être que non, malembe. Blouson, il y a chinteo. T'es pas parole, c'est une nouvelle collection. Oui, c'est une nouvelle collection, pas parole. C'est une nouvelle collection. Tabanasa quitté, le ballon va péter dans léopard. Viens, mingi tabalasa qui était nouvelle collection. Catalogue. Bon, on a tambola na catalogue te po bako sa sumu kilité so côté la computer au mona yango. Po bato batambola na ba catalogue bazandeti bazarasi na biloko na bangote. Po mukile tambola na computer. Donc tant on a beti plan, donc na computer zali. Donc to ko sa mukilité. Na computer kuna za cher ou bien za déjà
babwaka ye pourcentage pièce oyo déjà azalaki 8540 € na somba ye 8540 €. Donc so bokoti na computer ba vérifier eza solo et puis ezala te. Donc ezala te quoi. Azala quoi ba agneau plongé azana kuira ngo matière. Gianni Versace donc azavo moni bébé ya ngombe la kisa griffe na kati pour peut-être le papa tabanasa kité papa toto so vraiment to fungola total tabanasa kité baba ticket na moni mais na kati baba bambi papa rolls au mona ki ya masolo na sala makambo te ya olakisa ba griffe te mais lelo quand même tala na lobaki sous les traces de nyaka pas nyaka au respirer yanga pena monat ne wi ranger na batoto mokili batali Raoul Mashupa moni elumba pe parfum bien papi malasi siko kombola malasi ya parfum ou malasi ya auto na bakini na siko malas eza malas ou bien malasi ou ya parfum papi malasi vraiment ça dit beaucoup papi malasi ça dit beaucoup eza idéologie ya poto moni chaque poto na le kaka na zoka identité moko boye na lataka donc nazala na Paris nazala na kombo mususu na pe Switzerland na changer kombo banini donc papi malasi eza kaka ba sirno bana mai ba pesa ngai banini tout ça donc n'habitez pas parler sur Babi Sakionine. Babi Ali Baba les 40 voleurs, Papi Malasi wana ke banae. Osomona obion Ali Baba les 40 voleurs. Oui, n'abi filmer wana pas parole. N'abi filmer wana. Non wana osomona wana Papi Terkas, Papi Malasi, Babi tuna ega pourquoi comme on a Papi Malasi, on a tunio. Babi ona Ali Baba les 40 voleurs. Obi filmer wana. Oui, n'abi filmer wana pas. Bosko kombo wana na filmer wana c'est kokana. Bon, kombo na film en tout cas. Donc ego kokana tout comme pe kokana te papi malasi na rozo apeta msune na beta kama ba démarche pour ma nazama na démarche ma ya ba na poto zo comprendre na ma na démarche ba na poto on boni kombo na papi malasi donc na nekuta mabete na liba baté na nenga liba baté ba koselo kande ba kosela pe nyaka pe munda zo lukaye voilà zo nyaka fa na Switzerland voilà donc na nengi ka ya démarche kaka ninga beta vraiment démarche yango moni kombo na papi malasi ya na ninga baka Ali Baba te bani bon tout le canal côté Ali Baba wana papi malasi ouais siko blouson o ninga oziango boy pourquoi comme benga en 13e apôtre bon blouson bata Versace blouson on appelle ça combo 13e apôtre on change en combo pourquoi bon par rapport il y a artiste na biso Koffi Olomide tant azwaki blouson oyo en tout cas ça l'a plaisir abandilaki clip na blouson oyo po blouson en tout cas ça blouson moko phare ça ba prototype donc blouson ko beta ngata na ba 2035 ko beta ngata na ba 2045 et on nous alaka valeur pour ça mingité mon temps bazo benga prototype et c'est loko eko ça eko le ka 10 té et les gars 10 eko le ka 10 té donc so c'est le qui 10 ça sous et lambo ko gangela ti nengo boulé bozana ngo yo ngana na Koffi Olomide wana na Zaïre na Congo bosko na monde en tout cas na monate na monité na monité nanda loba blouson oyo olobi na monde yo ebika bozana ngo yo na mopao pour le moment yango pesa ngo komba 13e apôtre mais yo au sauté aucun na 13e apôtre or eza massa na Suisse ya ebisanga bi na Suisse ba chocolatier ba mécano bino pona bise na bi me master yo ya gaga ba attaque na Paris mais na Switzerland ba ma ba beta forme bo beta ba battle ya forme ya confirmant que na Suisse il y a pas de sapeur il y a que des chocolatiers des mécaniciens Suisse d'abord sapeur ati donc ngamoram na présentant ambassadeur les restes batikali wana ba fanatique na ngai OK ba fandaka ni ba fanda ba ba chocolat donc ba sala misana ba même so mécanicien et puis Gordon Martial na Londres pas confirmant c'est des blue cow na ya na kucho beti blouson ya blé na éviter soki ezaki pona réponse mais total ezagiani siko yo lobani tant na zoko tona ba 13e apôtre o ba kanda ya nde ba lobaki bobeta raté osituki alors course au pouvoir siko ngo la kisake na jena pe ba ya ba beta bazali
nayebi te eza idéologie eza nini vraiment Papa Rolls. pourquoi olingi omemi nga na montre les pendules à l'air vitesse expliquez bien to comprendre Papa Rolls omoni na vie soko yebi te fo otunaka ozomona parce que omoni mutu akomonaka ye oyebi bagarde roba batuti ntango wana azobeta Gianni ntango Gianni Versace azalaka batu wana nani babandi kolata Gianni te babandi kolata peut-être Gianni na 2014 mais attends ba couloir attends ba correspondance oh vient nga sina emba to pesa na mbote atana correspondance mule mula kotuna koko aya kotuna tuna papi malas na Thierry Kassa na bienvenue à Diako record bienvenue pro de record ba Obama de Genève ba mutunanga Kimbu Star 100% moda na bosanité ba na gouvernement vintage na pesi bino pe mbote modoko cha franco fere nazana papi malasi siko ndena ndaloba natana correspondance atana ba fête soko betaka comme yo lobi ke époque wana tango ya yemo Gianni azalaki Gianni yo zalaki mais fait pas mon note ndeni mona na kité batamaki Papa Rolls omoni naza trop palin naza munabi marati siko na yembelo nini moto abomanya legio mayele moto abomanya na yembelo bongo te Papa Rolls tobanga ne ba âme sensible omoni biso toza bato tango nazoleka tango nazokoma na milieu je simite hel mundo na leka na jamais inaperçu na bia makambo bilamba yo zobanga ba âme sensible te ba âme sensible bakoma trop na Al-Qaïda bazio ba olia yo bon on peut pas Papa Rolls vitesse la mode a changé c'est la famille voilà famille c'est la famille bon Al-Qaïda famille c'est la famille c'est la famille to ebani omoni na makambo oyo to ebani c'est la famille to ebani donc omoni na makambo bilamba Papa Rolls ba trika asute tricage ya la asute tricage ya la asute na makambo bilamba donc tricage ya la raté donc bilamba makambo tricage et donc ezala asute donc soit ozolo baba solo soit donc ozolo baba solo te ba yebike ozana yo mutu trika na yo parce que 13e apôtre o ba tricage te o kota na computer o mona ngo ozoti nanga na computer kota na computer po masole koma na computer kota na computer ba photo akala on a vérifié na tala pena el mundo ebit pour na photo pe ba kosa raté soko betaka eloko wana to komona na ebité ba photo akala eza pas parole pour le moment je vais d'aménager donc naza vraiment ba photo ezali biloko koti na ba mbruima mais siko question mona nango au plus nga na olinga kotuna o mingi na Genève est-ce que na Suisse pour son habika Genève na yo cha Suisse comme muke makasi ezali ya muke mais na Suisse ça est-ce que ba noko pena ba beta vraiment formé oyo moza so fandi bo tap no bien les mecs abeti c'est bon na Suisse mon abang si ba beta atedi ba ça na ka Suisse voilà tout ça là ignorance te pour tout ça la peut semblante Suisse d'abord ça perati donc ngamuram na président ambassade si ba beta atedi ba ça na ka Suisse voilà tout ça là ignorance te pour tout ça la peut semblante donc vous comprendre il faut qu'on dit ma ba beta ateni bazali neti nani tungana yo so lo tungana le présent Bat babeta ateni baza ebele na Suisse exemple donc il faut qu'on se le dise quoi bat babeta ateni bazali baza ebele donc ngana na staff ba petit na B50 ba petit na ngana B50 ba pombati te B50 na nga ba artillerie lourd donc ya forme bon ban Al-Qaïda na pesi bino mbote la jet set gouvernement papa na pesi bino mbote gouvernement vintage na pesi bino mbote boyoki B50 babi artillerie lourd n'évitez ba déloger Boko Haram ya ba saper n'évitez B50 baza bata makasi te bata forme ba beta ateni ba petit na nga wana président baza belé baza vraiment 3 personnes baza 3 personnes staff B50 3 personnes basala staff na bango pourquoi ba défendre masolo ki toko donc basala staff na bango B50 présent bani bon et puis par-ci par-là na ba Lausanne ba bazali ba gobeli sa bazali ba beta ateni
Gobe Gobelisha. Gobe Gobelisha azo tenir aza mukolo mais aza obeta teni. Présent. Badedi benga 5 ans de silence bazo beta ba teni zo monana. Présent. Bako saka misute. Présent. Donc bazé belé donc bakamenga ba betaka na bango zo comprendre. Willy Kamenga betaka. Présent. Betaka Tu es présent. Bazé belé ba msu ba. Willy Kamenga ndiko tshena likukuma. Te abetaka. Willy Kamenga betaka mais Blanchard Obama de Genève, les banquiers. Blanchard Obama. Obama. Oui, tout ça Obama na biso les banquiers. Il est présent. Présent betaka tennis so za na posa vraiment yo ya mosolo ba depuis ça mosolo. Donc en tout cas basé belé donc basé belé quoi ba betaka. Baksaka D. En tout cas basé belé. So chetenga na ba betaka. So chetenga na ochela. Te basé belé. Na biso que Suisse zamboka. So chetenga na ochela. Suisse zamboka ba betaka tennis. Basé belé ba betaka tennis. Bon ce que prince na bino bozala na ya. Prince. Déjà pas parole. On a pris l'esprit au moni o eza. Micro na moni kimi micro. O eza confédération helvétique. Confédération helvétique donc eza Suisse. Eza confédération eza mboka ezali na ba 22 cantons. Vous comprendre? Ah tu vraiment na principauté te, tu rappelles na nanité na royaume te. Tu vois la confédération helvétique. Donc au changer bana poto bana partout dans le monde ndeka na ibsa rabino ici c'est zonga bien hein? Ici c'est Switzerland, là-bas c'est Paris, mais là on est vraiment en plein Jena na kacha Kombreta. Il y a Papi Malassi, autrement dit Pape Kelkas, autrement dit Papi Malassi, donc ils ont Kendara Esaïe. Mais papa et au fait comprendre que non, Suisse c'est pas la principauté. C'est sa confédération. Mais toi on a prince Sawat. Tu n'as habité papa Ross, n'a habité. 13e apôtre, Kofi Olomida confirmant. Tu n'as habité. Oui, Hakim Prince de Lausanne. Tu n'as habité. On appelle ça exercice poto mubimba Amérique à l'obike blouson les plus chers. Ah on a mis ça muto kolongolango ya kotumba yaye. Muto kolongola les blousons les plus chers yé a kotumba yaye et puis yé a confirmant que na Suisse basape bozana na binote. Ah papa. Na ndenga mabete pona tuneke na bino yaya affrontement na Paris et mozo inda balkaida bazolo bake John zo ta Suisse zo ya Paris zo yemboka na bango na tune neni chebino kuna basape ba chocolatier ba mekano. Misko otangi basape otangi yete. Ozana montima. Te papa. Comme pas autre ça là, ça paie comme jamais. Te papa Rolos. Est-ce que le coup m'a suscité? Lobana. Na rosa lantima que tu t'es jamais na rosa lantima te. Na rosa lantima te. Te exercice que tu as makasité pour moni oil. So senga iko pour mai ba eli au bidon. Ça c'est des bidons. Bidon ya mai oyo bidon na asi ata ba. Non, attends. Ba 200 litres quoi oyo. Donc bidon mai yango. Fille à mai hein. Ya ba 200 litres. Mais ça yango ya non. Hey, oh yangote papa Ross. Oh yangote tala bien. Hey, expliquez du so. Oh les prototype. Attends. Bon filmer bien bon tala les prototype. Les maman na prototype oyo na ko attends na 2125. Nabia. Na betiango. Na omonango yo lobi basengi kopa mai yo na bidon. Na bidon. Siko bidon, quelle est la différence entre oyo na oaki mabetaki? Avant qu'il y ait une différence des années. Différence dans les alliés qui est prototype. Donc ils ont une option. Donc les bosses ils ont une option. Si vous avez la option, ils ont collection à 2015. Donc puis ils ont tout ça en psycho. En 2015. Option yango. Option yango. Smith. Zongo bien. Tab option. Mon yango. Option yango Ranger Smith. Tab option yango. Option yango na. Donc les andeti basala ki coccinelle ya liboso, ba yeko sala coccinelle ami balé, net basala ndeti, ba yeko sala ndeti odi tete ya liboso, ba yeko sala odi tete ami balé. Donc ça pour que malemba, docteur ba ke blouson oyo, eza plus cher que Oyakim. Olobi yango. Hakim. Olobi yango donc blouson Écoutez. Quand on a photo master. Ce blouson photo. Nous sommes en boule. Ouais.
Mère ayebi makambo. Mère ayebi makambo. Donc ma mère 27 ans de vie commune. Donc tant na somba eloko mère ndatinda ngai. Alobi somba. Et puis Papa Rolls, eloko mona oyebisa yo. Eloko mona oyebisa Papa Rolls. Babiloko nyonso zomi na musala. Bati ko kosa bino ko batricage na prix ezali babate batricage comme à trop na mama et les 40 ya wana ezali babate batricage comme à trop na mama bilambo to monyo ngana nango ba pièce siko ata ba pièce zo ba pièce na mona te attends akaba poso na poso ezala na Papa Rolls poso na poso bon wana nanu tulongoli nanu nyongwa kim yana tu s'il te plaît yo poli akili kelembate poto kama kelembate yaka malembe no kita bili kelembo na sala kama kelembate ngai mais j'étais na bili lem soumer mtasaka li kelembana te meri kutu ndo ngasala kama kelembate oya tinda ngayo te alinga ngote alinga un makelembate mama oli akim combien de moto expliquer te na liaka na sala kama kelembate polongola bor wana avec box te na kayu kaka donc secret zaka musala siko na biloko etikali awa pièce nini soko bimisa o eza moi important pour na yo en tout cas pièce moko ngeti pièce oyo en tout cas ya Philippe explique Smith il faut ma pièce na la kisango parce que eza na ba émeraude pièce eza ba émeraude moni na oki na banque après diamant eza ba émeraude eza Philippe plein pièce au Papa Rolls ezali édition limitée. Ndenge bapeti balobaka bana sakite hein soko tangi na kati édition limitée donc pièce on nazala ngamo na monde pièce simana nanongola nazala ngamo na monde on a mona on a mutute donc moyena na tsangeza te po hein bo comprendre ko ezanga na meka na pièce mo donc édition limitée papa ezala moins attirance mo boye ezala émeraude Philippe plein. Na betango il y a 5 ans passé, en 2010. Donc tel mes prototype, tilelo, so na betango ka na millier, batu batalaka. Donc yango na websa batu, faut so ba prototype. Les ato so bino ba blouson, lobby esili na ngote, po esili la raté. Moi je Smith. Ozu Philippe plein. Ma un peu plein. Plein quoi. Yo mo moni Papa Rolls moni e. Oki kindoki. Voilà. Émeraude. Na bi chomo bo kubu yalo ba. Asa ko lata lokola kindoki. Papi malasi atelemi lokola kindoki. Ba blouson ya Philippe plein. Ah yo bonzambe. Te bonzambe. Na longola. Bonzambe. Na longola blouson. Bonzambe mtapesa. Babi oza mama nzambe. Nzambe mtapesa. Et mama nzambe mais non, ils ont lourd. Attends, expliquez. Jusqu'au Philippe plein non. Philippe plein Papa Rolls. Édition limitée. Osomaki na conditionné quand des agini. Te. Donc ndenge na linga kaka makamba bilamba. Na linga toujours ba prototype na somba toujours bilamba oyo ke mutako zala nango te. Ngamona zala nango. Prototype. Ba prototype ngana benga ba prototype. Pour elambo eko sila ka jamais. Attends na 2055 na olata yango. Siko yo ni mozabo na pesa ogu ya ba blouson. Yo na ndenga poto. Muta pesa nga gwa ba blouson. Muta pesa pena ke gu. Eza ba vie Nyarkos. Ba vie américain, ba vie na biso wana tango bazo kita. Vie américain tango bazo kita na njili. Tozo mona ma vie betaka ba blouson. Oso comprendre na betaka ba blouson vie wana yango ma tango na yaka mikil na loba di to bando beta na biso ba tisi mais nazo mona ke tisi tozo kuta na trop. Yango ba non faut na changer ba lignée na ngai. Na koma na ba blouson na betaka ba blouson parce que tant on a beta blouson faut to kuta na mutu eza moi passe. Donc okuta na mutu mais eza moi passe bokuta na mana mutu ke tam sous 3 ou 4 ou 5 personnes. Yango na se focaliser mingi na ba blouson. Bo wana tango zongo ebiki mifune ki abelva azaki nango. Et puis malgré boyi principauté ezaka na mboko yo akim prince Lausanne pesa nango parce que yozui boko mito bo tutanati. Te oyo yango te oyo na oyo kokanite Papa Rolls oyo na oyo kokanite do au système pendant que oyo na oyo kokanite tant yo senga 2 litres ba eli au bidon te kokanite c'est le remonter faut la prototype eza na Papa Rolls ya prototype oyo eza prototype do oyo ve mata na 2125 na olata yango na 2125 na olata yango donc attends na kufi ba petit ba rozwa
bu bake bomba ta na misé donc c'est Papi Malasi bon rebelle bon soko bato ba fanda ba bino Papi Malasi wana papa po ba ngaza bo mona na zongi boye bato ba komo benga na Facebook na ba Viber téléphone ofele ba WhatsApp mona ba appel popo ba imo Papa Rose Papi Malasi c'est un ba benga mona c'est un imposteur abimika mikolo yo mama forme kutu ye kutu mon appel est ebiete tola batu buno ko ndako so suisi yangwana po ba ya bongo mona ndongo recha chucha mais as imposteur Papa Rose yo lo bani Papa Rose somoni batu wana siko yisa baoni omoni blouson oyo c'est du Gianni Versace ya tango Versace na kufite biso tozobeta da tango nazobeta déjà blouson oyo omoni na kati Gianni Versace moni blouson ebetama ba pika ba pierre ozomona Gianni Versace ye mona na kufite papa il était en vie les autres tozobeta ba Versace na bien ozomona tikala ba Versace no dai oh Versace azalaki en vie tango azalaki en vie na bibo eloko chez Papi Malasi na ebiso tango Versace azalaki en vie na choter biso tozobeta ba polo excusez moi naomeka Gianni Versace donc les autres il y a Gianni avant kufa avant Versace akufa na betango natana epesa ndeni tozi ba chance akutana na ba Papi Malasi Pape Terikas Papa Edo olingi ko mona na Papa Edo muto ba kombe bele wana Simon Gomes Bamba loma 3 noms oui Simon Gomes Bamba c'est la famille ibi kombo c'est la famille Simon Monia Simon Gomes Bamba c'est la famille zeto kana toka lourdeur boro c'est mon jeune frère viking admana ona na everybody yango te Gianni Versace yemo papa yemo vraiment Kolo Empire oui bilamo changer ngane di démarche na comprendre yemo Kolo Empire donc yemo ezana kindoki yemo makolo yo ezana bonzambe on a bonzambe ye na bonzambe ye Papi Malasi na bonzambe Papi Malasi azako lata na bonzambe na bonzambe na prière trop Papi Malasi bonzambe azako lata na 13e apôtre masolo Roger Smith au monde on comprend l'idéologie mais naoki l'esprit ezali wa te l'esprit ezate bonzambe te kilo bonzambe ma prototype mais ce qu'on a bien Papi Malasi to en vérité yo lobi Ali Baba les 40 voleurs yo ozate parce que biloko ponde na la chango boye je te jure nazoyoka ba all saint ba solo là na kati accord biloko comment tu fais Musala secret zaka la musala ba sentir ba nkroko secret zaka la musala secret zaka la musala koto bankroko secret zaka la musala sona ziba ba sandala nazomona ba lubutin nazomona ba musala bagiani nazomona makambo Papa Rolls musala okutuna na solo yango te musala batisina kuna simbite musala Papa Rolls musala eloko eleki musala ezate expliquer ba tout musala na salaka donc l'homme doit manger dans son propre sueur. Oui, comment dans la Bible, moi je travaille, dans ça là tout. Il n'y a pas de saut métier qui est de sauter gens. Au sauter les premier. Bateau va même le côté poubelle en Suisse ndeyo. Les amoussala, omoni. Never king alazo. Ville propre. Aux autres temps na kata Suisse omoni ville propre. Banane bazo sala musala les abata voari. Bravo. Tout. Papi Malasi. Non, il n'y a pas de saut métier. Bête à forme. Alors la na poubelle te mais okenda tout nakenda na musala so pe kopa poubelle yo okende na okende pesa musala ote ya zela nanu nalata kagulo ndenge ngadi adia na okende za musala tolongola ba mentalité oto utana ngo na mboka ya bazairwa tango to tikaka mboka na biso to yaka pona koluka Papi Malasi osomi biloko na boulot musala combien d'années d'investissement en tout cas boulot Papa Rolls donc batan ezebele batu bakotala pe bakanisa que na zongo facilement donc na zongo donc facilement té ça m'a pris mal de temps et de temps et de temps expliquer parce que batu ba Hollanda yo donc batu bakotala poto lele comment muto ayeka boye vuluba pum alinga ko magamba mon Papi Malasi oyeka bola mungi na tongo ngo ma Pape Terikas oyeka bola mungi na tongo ngo ma nani mutunanga numéro 10 Kimbo Star oyebo bu olingo koma production prod record nani Obama de Genève donc bienvenue à Diako chef d'entreprise oyebo bu olingo koma grand chanteur na biso tozaka na Lasconi le prince oyebo
Non, kutu 2 mois te, non kutu mbila yo kiote, olingo comme mère na biso. Mère Alice. Mère Alice. Mère Alice, 28 ans de vie commune quoi. 28 ans de vie commune ya Mère Alice. Na Somba na ngalati esala nga joie. Donc falata. Obanga te o ba oya olekoye. Te na banga te. Déjà 27 ans déjà donc il y a vie commune ngana ya ensemble. To bundi ba bitumba tina balunda donc muto boto nga zate. Bobundi bitumba. Muto boto nga zate. To luki na eba lar donc muto boto nga ya zate. Bo luki ne pe bamvoa tout. Donc muto bamvoa tout muto boto nga ya zate. Yo bozo sakana te. Range zoe. Zoalis masamba. Yo ka aseki. Oseki ni. Tena feki kaka. Babundana nango quoi. Bobundana nango soko boy sala mokili na yo. Olingo ko Mère Alice. Siko bato na to o ça bon. Bato vitesse. Bato à vitesse. Détrompez-vous les gars. Poto c'est Moussala. Moussala kanabino. Mais l'autre l'équipe Moussala ezate. Bako sabino te que oh non. Coopération c'est si la kala na poto. Donc Moussala kanabino. Moussala c'est Moussala. Moussala yango l'équipe tout. Avec Moussala ozo babiloko tout. Ozo babiloko tout naza nango. Donc na propre sière na yo. Ozo babiloko tout. Donc miracle ezate. Coopération na poto ezala rasouté. Nous sa kanga basé wana tout. Donc bosala kaboke ndaka boulot, je vous encourage. Il y a pas de son métier, musala tout ezali sala yango. Et puis c'est le respect de l'homme. Mundela vous respecter parce que ozo sala, ozo contribuer. Lobby boko konayo o kende na retraite bazo futa yo. Parce que biso nyoto abazairwa. Tant que bimena mboka na biso ato yaki poto to yaki na idéologie comme quoi que to luka bala donc so na moise wanyo salati kitoko ngesala na zara fier po esa de fierté Congo ça sala ngeto swana ka to finga na ka to boma na pona bilamba eza soni tant to na poto to luka ta ba formation to sala ka poso sali formation na yo en tout cas ça la moi bien intégration na kata mboka ozwa musalo zo bomba moi deuxième pilier na ezo kola et puis averse na yo tongo kwa mukolo ezo kola déjà que ça lo bien na ba vie ke bo swana ka c'est pas bien. Botika bato bazo ko sabino ke oh non te musale le kitu bo sala ka yo bilamano za dopage te nga musila mala ngeza na dopage te po e utina elo bana mo mutuna tigana sureta na Bruxelles yem da sistaka na logo basa dopé toko kutate ke non mo ba dopage za na kati te dopage ezate boulot na boulot je travaille donc le matin à midi le soir je travaille na ba blouson na senti ki na oki mulunge o zongisa na na sola ba blouson na bité soki ya kanda musoza ko obimisa méchant eza nous eza danger bien Versace toujours o pe na mona na muto ala tango te you know bien do you know ko mutaba Versace do ko mutala tango te ngala mega na na mutala tango do na bi you know ko mutaba chache na ba chache OK ezana na mutala tango te te na bi eza nini Gianni Versace donc na lingaka ba kutire ba tonga kuyo ezo ko papier petit na abonné ba sepelation na beti poster na bo ya mon vieux faut montrer tout massa obi logo ezana pas paroles Gianni Versace toujours Gianni Versace mais bamsu bazala na ngombe to mona ke bala tonga mukolo moko mona na soute mais abiso yango ezana ngo oyo zo tekene tekeni kesi ba yaka c'est la famille boro ni kesa kana ngoti c'est la famille o ba bunda na ona kim c'est la famille c'est la famille mais toi na mutu mona pari beta ba blouson ya za l'homme de 50 blousons nani ta bo nani ngo Patrick Meka ombre jaune garçon mo boza pembe bon oui bien te soki mutu ami pesi identité na e ba Hollanda ba beta pe ba blouson ne yo ko zom ta blouson po banda to yel mon ki to beta to solo la blouson siko na nenga ndungu pe na chaud là il y a chaud partout chaud na kati na senti climatisé mon bébé partout mais chaud Patrick Meka yé à ce programme l'homme de 52 blousons à Paris pour moi na beta tout le monde to na bagiani mais yo lo banini po ya l'homme de 52 blousons siko blouson o ndena nda loba et mon anatro obaya ngo penansi te blouson na zongo du kala na lata ngo du kala tellement na zara mais tellement ko bala tsambo yango te yo mo na bakande bele non ba biloko ko la tsambo te bala yango te eza pantalon tissu moko simple balatisi mboa oyo kola tsambo te ote te oza ba prototype eluka polémique blouson eza ba prototype bato ebele baza nango te
ya solo si bato ebele bato mitano bakoma te 5 personnes bakoma te na buso yo bilo onoka mitano bakoma te 5 bakoma te okuta mabe te oyenoka mikili mbamwa aloba ndo soso baplan tout donc owelisi mbamoko le nde balobaki kaka akoti legal asombi nyonso mpo babenga ye alire mpo baloba ye nde moto abetaka forme idéologie anyari kati yango wana te idéologie ma avenga ntie mama abiji ma chemise oyo nyonso donc attends biloko donc tilelo osiko Jean-Claude J3 oyo wera soni na Jean-Claude J3 na Bercy Jean-Claude J3 wera soni na Bercy oyo masolo tata na wera soni masolo J3 donc oyo bakanda kaka Barret Valentino donc n'importe des choses alaki na ba J3 nazala nango déjà Barret Valentino wana Red Valentino womo Valentino Red Valentino tala poso ya perfect so na bambi yango donc ozoki attends oh non la changote so na bambi ozoki perfect Valentino donc obando somme on la changote na donc tellement nazala ba blouse belé na kwa kuti kola tango te el mundo tala ça ola tela kweza la raté papi malasi asombi ngana omekelo yo oh papa no mekela ma Valentino là ça ola tela kweza la raté faut niveau tondolo donc mama na ngai ça on a tiré moi ça la raté pas parole c'est la pièce dans la pièce il peut sonner rock hein et obika comme ça ndé muta makasi oh el mundo tona papi terkas babi masolongo yango yo ici c'est Dieu na mboka basalaka itamba mboka ya batu basalaka mboka ya ba banquier Obama mboka ya ba bienvenue Diako chef d'entreprise pro du record mboka ya ba numéro 10 mboka ba Thierry Kassa l'homme à la catalogue B50 masolo la catalogue na sentir côté ba poso on dirait oza danger on dirait mais aza danger bako saka misute sans tricage oyo te zana kanga ono nakanga papa roso ko sa misute oyo zama donc tozo betano kati vérité oyo obi na buleni na bule poka ba film ba Alain Delon voilà na ba Anthony Delon papa roso mannequin vema tia boneko oui tala pardon na yo tikala la Suisse pour na betala na bilamba papi malasi mais ils ont pas comprendre si les shows ils ont soit bien votre émission na bi bakui na moni ils ont ibélé mais ce que tu sais beta tisite on a problème na tisite te papa ils ont fait mécanicien te biloko makasi papa Rolls bâtisseur ça raté au moni tisi le loba bazolo la tisi bazolo la tisi tout monde moni tisi Gianni Versace tant on te beta toi bozalaka te tu étais où toi de yo tampil tu étais où oyo donc hier mon vampire Gianni Versace te Gianni oui ebani tisi ebani mais ce confection designer tozolo designer tokolo baba nini oh il y a longtemps pas parole scala kala au bosan no nasi ba 97 96 au veste 97 pas parole ya Gianni déjà oyo moni oyo na yana mo exprès veste oyo boyebi veste na yana mo exprès 98 coupe du monde France balle le Brésil 1 2 3 Jean-Paul Gaultier boyebi veste oyo boyebi na kokota na détail ya polémique à veste oyo te boyebi am babi boyebi veste oyo banalo bage confiance pese oyo rasoni yango no na ebité te na yo nga na ebité de yo mo sangi na déjà te nga na ebité oyo ton wenge maison mère bande ba voilà pese oyo rasoni pese modo iye o papi bana oyo ezaka barchive papi te o batisi olata ngo soute te nalata yango soute nakoma muta poso oyo bana Issei Miyake Issei Miyake numéro 9 Issei Miyake oyo batisi oyo bataka yango soute oyo bayama moto kota na kati bayama moto tant tobeta bayochi nameka na o ndenge zongia oyo nayebaka kutu musicien moko pala ntango asala yango clip bani tout ça musicien nyo tanga eko moto papa wemba te
oza na problème na ye bon nani loba ponga pe na Lasconi la prince na ba 2000 Lasconi le prince na 2005 na mona musicien moi ça en clip musicien moi ça en clip banini na ba 2005 na si to ba 2005 je pense ah ouais moi ça en clip te yé pas bien bon tika no la bête en sous cité parce que moni na boya vraiment to kuta na bato yango na koma na mta poso banini oh baba monda yoji oh ne na beti boye to kuta na bato belete ya solo oh keba to kuta na bato belete to kuta na 2 ou 3 personnes ma bête mais to kuta na belete 10 personnes ou 50 personnes non obanga otutana na banga ndeko tutana voilà malobolobi yango dragon o kutu trésor nganda asambu sango yango ouais on limite ndeni oyebi trésor ngando oh wana pire petit donc ba vitesse be na yoji oyebi papa yoyo petit na trésor papa yoyo l'homme de facture trésor ngando donc oyebi kombo wana uta awa na mboka oyo donc trésor aza na ba particularité belé donc aza donc na kila ba na Suisse ah ouais petit na ngana ba vitesse belé na yoji donc mutako longola ngo azate bon bosuko kubuyu naninga mabete espérance à fula kubuyu auta pe Suisse azara pe na Suisse bon c'est la famille hein tosani kubuyu c'est la famille bon c'est la famille tosani ndungu richa chucha azako lata lokola bonzambe azako lata la bonzambe azako lata lokola nzambe papi malasi tozolata lokola bonzambe azolata lokola bonzambe la bonzambe tout donc masolongo yango bonzambe donc nzamba zala na bino o bandalo ba mokonzi azala na bino azala pena yo totombola ma parole totombola miteme pa nzambe o mema bisoni o batisi le John Richmond John Richmond ici oui nalataka couturier nyonso atonga malamu tobomba te na Angleterre on dit moi quelque bato kuna na Angleterre oh napesi big dédicace pas petit nanga Gilles Vasimba petit wana en tout cas za beta te petit nanga koma na Londres akoma na Londres Gilles Vasimba betaka Brice Mpangi na monaka donc Brice Mpangi donc tricage ezalaka te azamta ba spectacle Vigoureux de campo bien te na ebiete lukuta mabete ya solo te na ebiete lukuta mabete te na yoka kombo me na yebi mutu te moni ozana ngando yebi na masolo et puis azaki pe mo en Suisse bravo la Suisse bravo la Suisse bravo la Suisse bon gordo Martial te en tout cas lukuta mabete l'accès boro te lukuta mabete en tout cas Martial ozo poyem taloba ba blue cow na te lukuta mabete bango kutuba toro ya kusakana te lukuta mabete ndongo simbi kroko na ba bleu o lukuta mabete na Richmond o lukuta mabete lukuta mabete en tout cas en tout cas na Londres na lo ba vérité donc na mona amba Brice Mpangi asalanga plaisir petit nanga Gilles Vasimba asalanga plaisir lukuta mabete donc toko constater tricage à la tête makambo tricage ezalaka te en tout cas zonga bien votre émission ndene sabino il y a pas de tricage c'est votre émission surtout yaki na Suisse to yaki vraiment to découvrir Suisse ndene ba ki sous les traces de Niarchos Stervos Mukuru bio oyo azali les papes de la religion kitendi mais il fallait na otala tango apemaka tango akenda opema na Suisse et les grandes ni Suisse ango za ndenge nini mais nazaki na chance ya okutana na papi malasi pape Terkas yem to faire visiter biso Suisse atamusi biso to comprendre que na Suisse formé ali blaguité tabalasa kité nana kacha combret talara les mecs viennent d'aménager na okutu biloko za moi des ordres mais tellement favela zonga bien de muchachalados oh ya souriant ta dégalé ya chaud dedans chaud partout bandimi vimana mer tout ça la moi vidéo oyo mais ngana éviter soko zani loko koloba pour moni kanda to comprendre que nyongo nde futami te nyongo ko futami mbongo ali kelembate te ofutite bakisi ndenyo te ngana na pesi kutuka adéquation bongo tresse ma potre
Donc, Et bon, on a passé équation, du 13e apôtre. jusqu'au PD. On a passé sur équation. À qui pense de Lausanne? 13e apôtre. 13e apôtre. Donc, on a équation. Yo pense que nyongo, mais ba futi bidwa mai, mais ba na 13e apôtre faux. Et là, Mikolo. Ya ressemble zate, soza moi mabanga bato beta. En tout cas, na pesi no Rolando Michuri Mbote. Mubola merci. No Rolando Michuri grand combattant na Makamba Bilamba. Na Bruxelles, Florent Pambani. Soldat na nenga mukete. Vient na japonais au Quito. Toujours ma solo ya mamoto zoko beta vie. Et puis moi na poto kala, ba vie japonais au Quito. Apeso ba Mbote place aux aliviers na ngai. Chesko Bila Nzambe. Nakati ya Hollande na peso Mbote. Oyebi. Olinga Pape Terka sa trop, Pape Terka sa zong sur l'ascenseur. Na botanité na kati ya Panama. Madine France, Elvis Ngwilu. Yo place aux alina mer d'Arc, Bambote Belé. Et puis, na kati ya Paris, toujours de Oliroi Tinabo Bambote. Oyebi ma solo place Euta. Oyebi ma solo to développer. Tito Abami Kili, toujours continuer ma solo teni. Donc, voilà quoi. Bon, Cyril qui n'a mbote po, yo qui n'a na source vraiment na. Simon Kimbangu ya Bilamba. Qui n'a vraiment na vie à monter Napoléoni. Simon Kimbangu. Place vraiment donc pèlerinage ya basaper des alaka. Po bino, bozalaka, bolobaka avenue Montaigne. Faut que n'a rappel. Aridjana en Suisse. Aridjana en Suisse pas Paul Sita. On a battu Suisse car. En tout cas comme on a donc Simon Gomes Bamba. Ah, Simon Gomes Bamba. Serge Tambe Banini. Scram Bongifa na pese Mbote place azali na mère baby. Petit nanga bibishi. Petit nanga bibishi qui donc à place ozali ba Mbote belé na mobali na yo kelos. Na bosani peut-être Didier Mayabu yemoro oya Rit Zaluka Bank. Et puis Marie Kamama Malamu oya Cyril Kina Simoge Mbangu la Negrita Mondelendele toujours. Et puis Ranger Smith El Mundo. Le monde est à toi, le monde est à lui, les cinéastes. Nabosanute Zazem Kimbangu. Kimbambi kolo bankroko ya betaka bankroko wana no subana Congo d'Antotila lo sako place bozali to kutana to sangana ne to sangana ka le 8 septembre 1990 boyebi eloko to salaka vieux Kester que son âme repose en paix ayaka a betaka ndule to kabana le 8 septembre to bagi rendez-vous na mikili le loto wana kacha nord le loto solo la grande nord du nord à suivre votre émission Papi Balasi non c'est plus la Mbalasima toko tatina bakaf parce que bilambe leke belé déjà ndambuka po boto senga mutu passe nga bilambe moso leke belé sanga mutu passe mais lelo ngena mutu passe ba vertige et non ba mutu passe ya Versas na éviter comprimer ni na romela po et calmer nga ba mutu passe ya vertige ya Versas o ngo bimiselinga ya nde na zunde mutu passe ya Versas check coupé.